bandeko balandi ya Eurotech TV totombeli bino penza boye bolamu na émission na bino masolo ya mboka lolenge karabo mona tozana kati ya UNC parti ya Vital Kamerhe elongo na mwana mboka Douglas Tulengi yende toponi tobeta masolo mokolo lelo par rapport au sujet de l'actualité toyebi malamu penza mwana mboka le juge fait Kanya Tika Kibiso pendant le procès, jour à qui n'a procès, mon qui ni pensa na pourquoi tout l'accès qui mobilise na Eurotech n'engeni état de santé na échange qui peut kino n'engeni mimi na liwa et liwa wana to éviter c'est dû à quoi mais on accuse ou soit le murmure sur quel par rapport aux paroles de Vital Kamerhe ou Kanini n'enga le baki que à remettre feu si on touche à sa femme feu yango ndete et mimi mon mboka le juge la liwa topé nini lokola parce que par résultat il y a autopsie qui relevait que le juge a couffé na empoisonnement nani empoisonné pour avoir des détails yango to ko interroger bande ko UNC parce que bango nde penza bazaki concerné maloba wana et bien qui na monoko ya président na bango mon mboka Vital Kamerhe qui va mettre le fait et par rapport à cela nous sommes venus décortiquer l'information puis prendre cause avis na bango par rapport il y a décès il y a topé cause il y a liwa il y a juge Kanye mbote mon mboka mbote na yo. Bonjour madame. Vous allez mettre les faits et fait en gros juge Kanye Akoyi, le résultat de l'autopsie est relevé qu'à coup fin empoisonnement, n'a empoisonné. Merci pour la montagne na colonel merci opinion. Moni tambo uza kolobaki. Mwana mboka Vital Kamerhe azali président national à INC, il va être directeur bien na konzamboka qui a lobby que non, il va mettre le feu sur ba interpeller moi ça bien ici et un bureau à l'hôpital. Ça veut dire comment l'hôpital a grande chance. Mutu oyo azala image que bisika Vital Kamerhe alobaki maloba wana na vidéo. Je mets ma tête à couper et puis je mets ma main à couper. Mutu ko bimiselanga image vidéo Vital Kamerhe aloba que ce qui va bien 6 mois signé madame Amida Chature qui va mettre les feux dans ces pays, je vais abandonner la politique. Parce que Vital Kamerhe a aloba yango te, ils en battu sous. On a posé ça la baisse, ça la commune de cette Kamerhe, ils allaient bâtonner mon corps au Yamatete. Ne alobaki yango. Na kati ya procès on va aller belé. Est-ce que ni cette belé alobaki yango, ou qui gère alobaki yango même participer alobaki yango, balaki yango tu. Mais le avocat na alinga ça la baisse, ta dossier oyo, ne mo ko mutu alobaki yango pour te battre ka, ba kolandela e. Mais je pense na bande sur na battu sur na bande pour ça il y a programme sans jamais on mboka Vital Kamerhe tse ko loba yango esika mon côté ce qui nous toka ba vidéo naza politique ba réseaux sociaux parce que le mboka na biso ba boko jeu ba to ba réseaux sociaux ba boko campagne ba réseaux sociaux mutasali montage et bien le kuta juste mboka la ndele ba kangi mais ce qui besoin na image wana ça non vidéo bisika Vital Kamerhe ba que non ce qui la ben 6 mois sinaye akolime fina mboka na biso bo ba biso image wana mais moi quant à moi je sais l'honorable Vital Kamerhe c'est pacificateur, il a beaucoup pacifié notre pays. N'abakor à Sun City, n'abakor à Libiza, n'abakor à Lusaka, n'abakor à Belé Vital Kamerhe à passer à Nabiso. Donc tout ça besoin que le banner ya koboulé ya kocha moto Vital Kamerhe a tiré au samando il était parce que la sala yango peut jamais na carrière politique naï. Et ça bleur à l'hôpital. Vraiment, nous allons demander penser la réalisation pour démentir tout là qui s'appelle le lengekani. Moi, la boîte à Douglas a pour le bac Vital Kamerhe a eu ma cambona d'attira pour le malobarana te. Du ce Eurotech, tu auras toujours wana pour observer au bino ba image des alina kati. Tu aussi na penser na ngambo réalisation ba balancer les biso malobarana ndenge ni mo mboka Vital Kamerhe a lobaka na ndenge ba ndeko senga que juge alongo la masque parce que ce sont les acquis bien tenus par penza lisusu donc Douglas tozongelio au but que ba image wana les infos ils a ba image montée mon mboka Vital Kamerhe atikala ko ba wana te kasi toyoki lisusu que ba association ba juge au ba telema ki pour osenga autopsie ya pe ko pona ko ba cause ya liwa ya juge Kanye baza lisusu menacé banani baza sima ba menace wa merci on va mettre les signes banation aussi bateau mutu wa ko so ba image bisika Vital Kamerhe alobaki ke non oya kosima mama Amida Chature akoalime fina mboka na biso ayasanga image VK alobaki parce que mutu alobaki ba bêtise wana ezali ndeko azali koko azali bâtonnier ya baro ya matete yenda alobaki maloba wana image eza aye mais Vital Kamerhe alobaki non si on interpelle bien arrête madame Amida Chature il va allumer le feu
bon c'est image na nga za pote ba réseaux société de ça par ça au moins il est ba dit on a pour ça que non mutu ana ko juger moko mutu mo comme avocat mutu mo comme juge mais dossier à juge Raphaël et puis c'est la porte la vérité parce que le na liwa ndeko na biso akufi au juge na azwa pour bénéficier nango na azwa ko CPN nango faut nous la question là juge akufi te même juge akufi question se repose après na peut-être reconnaissance na famille wana ayi juge moi qui a qui partiel ayi juge qui maître na ko sa musa ki choko mais là tout le monde liwa tout le monde to regretter nango parce que le na akufi là qui ba musa za ko sa ba analyse ndenge na bango mais Dieu seul le parce que tout le monde le ba médecin les juste ba pessimisme ba rester que non de quoi ça là qui empoisonné mais il faut poser la question il peut poisonner dans combien de jours poison les acquis les mêmes jours poison seul une semaine poison seul une année attention pour des biloko nous ça passer poison dans mutu poison dans le lengue belé ba ko poison tout le monde bandeko mususu même na ba soda mususu na mboka mine baumba akeko présenter mboka quelque part bo alobi na micro le même temps assis au ça akoi akufutwa ba omba en pleine scène aza koyemba akoi maintenant on peut arrêter beye na kati makambo wana donc au moins le poison il faut te donner poison là qui poisonné il y a combien de jours il y a une année il y a bazar et puis que bosse le monter au moins une bazana ezala ndeko vite quand même na kati ya posezana asa peut-être un protocole na e o ba siveaka kolia na e tutu aussi même la juge na biso wana ne bazana bango nyonso wana basa na service à protocole et ata molaka na bango maintenant komettre masolo ya masque parce que masque on appelle ça éviter la mer pour vous toujours faire des baisses dans comment éviter la mer non to sali baisse que to lobby parce que tout le monde même recevoir tant comment éviter la mer et c'est éviter la mer na liwa de juge na éviter la mer azo sibi ce pour obligé pour le compter na kata boloko poser des questions maintenant on a bénéficier la loi ya juge intérêt na biso ya kata loi ya juge ezani intérêt de biso ezani pour le biso toza ko piriger na innocence na biso na kati ya boloko momo éviter la mer aza ko subir pour l'intérêt pouvoir battre éviter la mer na kati ya posa baza oui ko doit côté CBT provisoire mais le bon que le médecin le juste basali ba diagnostic non ndeko aufaki na poison yango poison au sco ba wondo ba lobi foto ba sco poison na ezali à combien de jours ezali à combien de semaines ezali à une année pour te ba ko découvrir parce que on dit poison ce poison wa poison qui et c'est Nicolo Boni na kati ya nzoto nayi nde biseto ko senga ba ko créer opinion nationale et internationale bisika wana. Merci beaucoup Ndeko Douglas Asengi bako éclaircir opinion nationale qu'internationale ce qui poison des acquis à délai nini baza baminganga basali musana bango et je pense que l'enquête est continuer toujours parce que tous en akati ya état de droit mon mboka Douglas c'est 3 juin mon mboka Vital Caméra ko samba lisusu bolengeli nini boko banga que donc sort na bino ezanini parce que va changer pas juge mususu non au moins na matière pénale ou bien na droit j'ai pas fait le droit mais tout ça ba ndeko l'avocat va pembe na biso quand même non soit droit de maintenir ba j'ai toujours en quand même au moins tant likama ekoi na kata chambre mo ou bien na présent ou na dossier X d'office et c'est na soit présent ba juge nyonso aye bakolongola ou bien ko changer bureau ya bato bazali ko sambisa prévenir au comme on se somi ba bino a changer bureau mo bureau ba changer ki mobimba et ko senga jusqu'à akoya et ko senga naye aye bakobandela dossier à zéro kotanga ba PV ko melango zo mo sona et ko laka ngongaka mais na contexte ba moni non le lenge na kati ya bureau juge Raphaël Azate akufi ba batika azana deux adjoints ba moni moko na bango matisse passer on avait dossier bien à remplacer pour to ke na kata dossier na lenge série parce que mettre ça bien et puis la kata dossier na y a un greffier ozaki ana nyonso ane ko kuma o wane ko luba eze ko kuma yango akopesa bango donc ko changer juge et ça la peut-être prestation ya ba cons o bataya par exemple c'est mon to longola juge to mais ba moi que non to ko changer musu de passer le dossier et comme la moi retard et gens sous sur makas kolika ne ba joka après ba misu swana ne ba chez ba moi peut-être ba ko kamba dossier ya mwana mboka
Vital Kamerhe. Le dossier pour 100 jours. Pour dire pas de dossier, mais le dossier pour 100 jours à Mokonzamboka. Merci beaucoup. Na moi mokuse penza nde tolingela ki émission mokolalwa masula mboka natina etende ko Douglas ara ko yanola biso par rapport aux remarques qui circulent na kombo ya président na bango na sima ya liwa ya juge Raphaël Okani na bandete bolantie penza malamu penza mitune zaki ya biso kasi biyano ezalaki ya ye mwana mboka message nini ko pesa na bayimboka o balandaka bino tope ba o baza de cœur na bino na bokangami na sima ya bokangami ya liwa et plutôt ya mokonzi na bino Vital Kamerhe wakanyingini pe le sous numéro de téléphone ba nyonso ba sepelaka na UNC to pe bino o bangara ko contacter bino ba ko zondenge ni bokangama mboka Vital Kamerhe ezali bokango ezali politique ezali bokango moko ezali acharnement ezali bokango moko ezali pona ba intérêt privé ya bato nde bakangaki Vital Kamerhe batie na kati ya boloko parce que biloko bakangelaka Vital Kamerhe il y a des indices de culpabilité disons pas du contraire les na kati ya tribunal na matière pénale biloko balongoli yango babiki no Vital Kamerhe détournaka mbongo ya bakisi 10 millions baka Vital Kamerhe détourna mbongo 47 millions ezala 58 millions de dollars pour la maison peut fabriquer baka Vital Kamerhe détourna mbongo 370 millions de dollars mais nyonso oyo interpellaka Vital Kamerhe maka na makala lelo biloko balongoli yango parce que ça na kamoko politique pour d'intérêt na bango ndio bazo privilégier bandeko na bango mais lelo Vital Kamerhe biki na moko a ministère public que alandi jamais na 100 millions jusqu'à la fin bisika millier azwaki mbongo na trésor public po te apesa Jamal a détourné mbongo wana ezalité parce que oyo bakati tamali eza détournement de fonds publics mais or ndeko Jamal azwa mbongo ye moko na trésor public plus de 2 millions 150 millions de dollars pour la maison peut fabriquer mais biloko yango déjà peut essayer déjà et quand même rapport plus de 6 mois bientôt baocha na marché comment dire na vente jachère parce que moi on dit quoi na exact na port à l'hôpital na port à des salam na port à Matadi donc biloko on les amis sur ça mais Vital Kamerhe a carrément injustement pour l'intérêt privé il y a ba politicien et on se dit boy les trois ezali mokolo oyo président de la République andumaka ndeko Kimu baba Kimu wa kumwanza comme PCA ya CNC le 3 juin ezali mokolo mwa Vital Kamerhe akosamba na makala une année il y a ordonnance à Mokonzamboka ils allaient bloquer dans un état de droit la ministre FCC les trois ils allaient me confier la mère à Kosama donc ils ont consigné anniversaire et ndeko Kimu ils allaient journée moko historique to conseil à procès Vital Kamerhe la procès moko en direct procès moko la équitable procès moko est vraiment partiel comment ba je va remplacer basala musala lolenge ndeko na bango jeune kosala musala on sait que non je sais que non il y a toujours des pressions de Vital Kamerhe il y a des gens qui ont benna Vital Kamerhe avant la prison abimate à se déter provisoire mais ba juge beaucoup ya bo interpeller kaka libeko à l'état parce que bino bokataka mbanu bokataka jugement na mibeko eza juge akataka mutu liberté provisoire te akatela mutu condamnation te ezali mibeko nde mutu ekatelaka mutu donc osenga bi vraiment bo appliquer kaka mibeko bo appliquer loi po te dossier au monde entier baza kolende yango bana Londres Canada tous les 5 continents baza kolende yango numéro de contact plus 643 84 380 25 63 plus 643 84 380 25 63. Merci beaucoup Bolandi na boke binyoso yende peza mtokona ki poto beta masolo na biso ya mboka mokolo lelo bozaki pene bele ya kolanda biso mingi na kosenga bino bande ko penza bolimbisi mwa moke otali vidéo partager pe lisusu pour mususu patala lisusu a partager meilleure façon na bino ya soutenir mwana mboka Falon Tetila poto saka musala pona bino bino biso tozate. Merci beaucoup à mon boss Jean-Paul Kabeya, mon manager. Merci à la réalisation ainsi que derrière la caméra Jonas Sanga et Andy Lumisa, à toute la grande famille Aérotech, Elle Paris et Elle Kinshasa. On est ensemble et nous travaillons tous pour le bonheur du pays. Et car informer l'opinion, c'est notre métier. Au revoir.